Lokole, 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 ngonga ebele mi lokole, eleli lokole. Mwana na mwana bendana, soko sa kata mutuka, fongola telefone tia bluetooth, bosami bale misato bola na lokole, osali na ndaku, benga papa, benga mama fanda, lokole landi, ezo bandi deja, po lokole bala na rango mutu moko te. Lokole, eleli, eleli, lokole. Mbote na bala nyonso lokole na niveau États-Unis d'Amérique, papa Iber mbote. Mbote na balandi ya lokole na Belgique, mama Véron 0032 mbote. Mbote na écrivain Tedim Fitu mbote. Na Suisse mbote na Popol Mukuna. Na Londres mbote na Papito Matoma Ari Lukusa mbote na bino balandi minene ya lokole. Tobosani te na France mbote na Papi Gen. Et pas wapi to le grand après la tolo la vie. Na chana mwana mai na ngai. Mbote na balandi nyonso tu ya télévision Mamo International TV show. Mbote na balandi nyonso tu ya www Radio Lokole TV. Et pas pour la Radio Lokole Masolo. Bo s'abonner massivement na Radio Lokole TV. Pour bo ratra Masolo te. Lokole. Mbote na balandi nyonso ya lokole na Cape Town. Ah, la bosanité. Jean Gabin le King, hein, papa na Jetou, oyebi. Bana kitambo tu na Cape Town, oyebi lisolo ya lokole na kitambo, na bosanité. Tika avant to banda masolo ya lokole, to betsa lokole, na vandi sa mwana mai oya ngai kaka moko la tika na jolbuga wa boye. Didier Djenga Barabas. Ah, ya, kaka yo. Ah, na leli. Didier Djenga Barabas. Je confirme kaka moko atika na Jobour. Bande ko balandi ya lokole betele biso na mboka Angola. Précisément na Luanda. Lelo lisolo to ko beta lisolo uti na Angola na Luanda. To uti to ko cheval lelo Angola na Congo RDC, veut dire Luanda na Kinshasa. Bande ko balandi lisolo ezali nini lelo to landa. Muta pesi biso lisolo kombo na ye Mama Rose. Muta bengere biso liboso za ndeko na ye avant awa na Afrique du Sud, précisément na Johannesburg. A bete biso lisolo ndenge lokole radio lokole masolo za ba histoire vraie to bité yebisa ndeko na benga ye moko. Ndeko abengi Mama Rose a expliqué lisolo ndenge leki. Mama Rose abanayi ko vanda bongo na Kinshasa na commune ya Ngiringiri. Boyebi commune ya Ngiringiri, na veni Kwilu. Ko biso beta raba masolo vrai. Bande ko ya Shock Love Mapendo boyebi ke kuna ezara masolo vrai. Noko pote mbote. Mama Rose azalaki na mobali na ye bande ko fa na commune ya Ngiringiri na veni Kwilu. Mobali ya Mama Rose abanayi ko vanda, abanayi ko sa na Banque Centrale. Bazalaki très bien, très bien. Bah, vous avez très bien. Bazalaki 3 chambres salon. Et par après, il y a 4 chambres salon. Il y a 4 chambres. Bazalaki peut poser au Saranate. Qu'est-ce qui s'est passé, Siko? Tu as vu série ba retrancher à la Banque Centrale. La Banque Centrale a retranché à Batou. Mobile ya Mama Rose. Azalaki parmi Batou au ba retrancher qui Batou na Banque Centrale. Tant ba retrancher. Oui, la Congolaise à l'époque, banque qui venait de fonctionner très bien. Donc, babundi moi 1 mois, 2 mois, 3 mois, babandi ko koya ti, ba koyika ndeza laka. Moi si songa na pana bino, ngapela kena ko bunda bunda et puis tota ndenge osala. Siko Mama Rose razonga olia zonga pana bango, mobali na ya préféré ki akende ofanda epa ya pa ba bokilo na ye quoi, epa ya mobali. Bazongi na mwasi epa na bango do Mama Rose na mobali na ye ba ke ofanda epa ba mobali ya Mama Rose. Entre-temps, Mama Rose a déjà 9 bana. Vous voyez à l'époque, so mbongo na kobota, eza na ngwa gogo quoi. Mama Rose a na bana 9, alobi moko akufa ki batikala ki 8. Donc na 8 wana, Mama Rose a komaki lokola na bana 7 ya basi, moko ya mobali. Siko, qu'est-ce qui s'est passé? Vous voyez que Mama Rose tangu bazaki na bozui awano kipi bokilo na ye bokilo roya moi $100 jui moi 200 moi bonga commerce tangu bakoi bazongi na ndaku na bango kuna ndaka ba mobali na ba mobali. Qu'est-ce qui s'est fait?
ma bokilo bandi ko supporter moi 1 mois 2 mois 3 mois lembi boyebi kaka nde ezalaka bamama bokilo na babelle fille na bango abandaki susu kolinga susu mama Rose te. Bokilo ya mama Rose abandaki kolinga susu mama Rose te. Anyokoli bango akosakana te mobali kutu mpiaka ya kosakana te abino na ya kolia eza kutu te bateki bilamba ekopi na niveau ke mama Rose atikaki na lambaka moko jupe na liko soka asokoli yango na butu wana akangili butu na to alati na tongo alati yango do mawa kosakana te pasi. Chose grave bokilo ya mama Rose do bakoko ya bana na ye ekomaki do bande ya mama Rose. Imaginez cette fille na garçon moko bakoko dans toilette te. Liboso salaki bakoti toilette. OK toilette be gogo. Osonga be gogo. Fufu na pasi. Ti bokilo ya mama Rose akeko somba cadena s'il vous plaît. Bobia ba kikosa Congo toilette bo moi cadena libanda ka cadena da femme mutake de kuna azu fongola akei so bala bakei azo pesa fongola te. Afa pe fongola e gogo. Donc souffrance ndengo wana. Mama Rose a moins de souffrance et l'équipe, qu'est-ce qu'elle a fait pour éviter un problème? A Lukimbonga sombi po. Donc bana na yeba comme ça toilette na po na kati ya ndaku après que na zamba babwa ki mawa ko sakanate. Souffrance et l'équipe. Il savait que famille à Mama Rose ezayeka la ngiringiro wana. Webi ka moi c'est dans la race. So ba ndo ko na famille bana ye abombaka na bombaka. So atanga mweke leki akepa grande sœur na epeka na ngingi a expliquer makamnyo so abi eza boye donc ma bokila bosani bien fait son rosa la pa na ye o abosani kutu nini o kutu mobali na nga kutu be mwana na ye akomi kote na mama bango do bandi ko sangela biso mobali aloba yope oza mama mabata ko bota loka babata boyenene bana baleki babota pe boyete et pesi pasi ale bandeko ya mama Rose bazui mama Rose bakene na famille na bango kuna ba cotiser mbongo mike mama Rose na bana 7 bakena Angola na bana 7 tora bakenaki 6 filles na garçon moko bakena Angola mwana moko ya mama Rose atikalaki na ye na Kinshasa akoma moi jeune fille andi ko bunda ndenge na yatikalaki toke siko na Angola mama Rose akomi na Angola epa ya nani epa ya ndeko na ye ya na ye msuka na Angola wana boyebi ka ipare bande ko Angola boyebi Roger Kizunga na Angola mbote na mama Sylvia balobi Angola Luanda nde makambo na Luanda so bayambi ora lelo 3 jours 4 jours une semaine il faut otala nzela mama Rose akomi pa ya na ye na Angola bafandi 1 mois et demi jour mo basaka koliaka aboye ba 15h ya na lobino tokana ke botika yo esika na jolio ndako ozolinga ndako so ebisanga premier de tokende mama Rose amemani na mukumba na ye ya 7 bana fimo 7 filles pardon 6 filles na garçon moko po moko atikala na Kisasa moko akufa pasaka nef bosnati ndoka le ya mama Rose akikotika mama Rose wapi l'église oh ya oyo na l'église awa ngaleki na yo te en tout cas bino fo bano fana ka l'église awa po pa na nga place ezate epesi pasi mama Rose abona ka ofa l'église na bana souffrance be moi pasteur apesi tembo ka pe mo paya mais en principe bazala ki bangolais bango tout bafana na kilo bika bazombo bafana na kine belé siko bazonga mais il faut se retrouver mandam. Il se fait que bana ya mama Rose bakolaki moi c'est moi 17 ans moi 18 ans moi âge moi puberté moko ya mwasi aya kozwa mobali akuta na chance entre mobali wana ki fait bango bien mbala mobali wana ya mwana ya mama Rose azoli bango ndako entre temps mobali ya mama Rose atikana na kin asala ba vie na ye pe abana na ye mwasi msu abosa na bala asunda mama Rose na bana wana aventurier mobali ya mwana ya mama Rose azoli bango ndaku babandi ko fanda moi stabilité moi 2 chambres salo ba ofina na ka ndengo wana il se fait que mobali wana azui moi fond $200 apesi mama bokilo na ye c'est-à-dire apesi mama Rose mama joie o se débrouillaka mama Rose pa koti wenditi ka ndezalaka akoti wenze muke azobunda ti yemo osuka ya ndako a 3 chambres moi stabilité muke bandi pe komesa na mboka abandi ko fanda donc normal et puis c'est que non mama Rose pe dans Angola mesani donc a comme un mouvement vie pe nezongi normal deuxième mois là sur mobali troisième mois là sur mobali donc mama Rose pe c'est bon sikoyo
tata to mobali ya mama Rose ya kala to mobali papa ya bana wana na kisasa taka kawa sangodo ekenda kati yo vandiao mwasino na ngola kuna koma grand prêtre po na ngola bana ko fana palanka bakomeli nga babi palanka mama Rose na ngola alo fana palanka aveni ba pesite c'est bon mais na palanka kaka yo fandi awa na kisasa mwasino na kuna ngola do prêtre sa osakana te teka ka soki marché lango à l'époque ateka pe na rock to rock ekufi soki rock rock ekufi ay go teka na marché musu bana ngola bo yebika marché bo teka kawana siko qu'est-ce que s'est passé jour morabe mama Rose a outi marché azozonga nzoka ena ngola pe ba moto zalaka ngala ka tsonde ba moto za e koma na Congo me na ngola pe ba moto ko sakana te mama Rose so moto azonga na ndako azonga na ndako ba sali mo accident mukie ya fana na simati moteur epeli moto ya moto wana tanga epeli moto ba kwei bala muki bataye mama Rose aziki na likolo ya droite aziki boyene ba bika non moto eko sila akia pe na ndako aki hôpital ba kisi ne za ka mafuta mbila so mafuta frein pote bandi ko s'aggraver sali ke mama Rose awaka su côté ka te pote bandi ko nyangwa makaka doko mubesu mabe baka l'hôpital bati ba bandage moyete baka na moyete bebika ndesa so belo ko suspect ngaka banganga nzambe mama Rose akepa ba sali na nzambe babondeli prophétie bimi balobi no oyo moni wana ezali moto te ezali mobali na yo nde atindaki nyoka aswa yo do poto wana bomoni wana oya ipare ya moto ya moto no saki accident eza moto ya moto te ezali serpent tonguma to nyoka nde aswaki mama Rose epesi pasi ba prier et puis hôpital bebi kaka na ngola nde bayebisi ngai nga nayebi na nga te bayebi no angola ipare traitement ezalaka makasi te hôpital makasi mene ezalaka te Roger Kisunga il faut confirmer biso est-ce que eza solo to ya lokuta il se fait que bandeko ya mama Rose na kisasa bayoki bayebi non so otikali kuna mabe po mama Rose akomaki kokonda babi ça va so ozala mambongo kuna futa tike yaka na Kinshasa tolandela ba traitement d'abord prophétie wana oyo anyoka suye na ngola bamonaki yango ndenge ezali mwa lokuta bon ebika nde koma bajende bapasteur mpe baventurier babulongo nde pasteur alinga olia mama Rose mbongo mpo mama Rose ande komona mwa mike akomi na kini bakende hôpital clinique quinoise balobi pansement basali mais moi changement pene ezala te ti leki ya mama cousin ya ba mama Rose abino tokende pa mama moko na Kimbanteke ayi mama za na Kimbanteke côté ya Seko côté Sekomaf c'est quoi ça c'est comment na Kimbanteke kuna mama wana ipare abikolaka bakepa mama wana bikoli mama a confirmé kaka prophétie oyo ebimaka to message ebimaka na ngola ke non oyo ezali moto ya accident te ezali mobali na yo natindaki yo nyoka aswaki yo mais tokosalisa mo tala pena mutema mabe yo sundoli muninga na bana mama na yo nyoko lié en tout cas mama bokilo wa kamisanga mama bokilo mama bokilo soki mwasi ya mwana wa pese mbongo c'est bon soka opesa ete to akoi pro tala mama bokilo na teba koko na difficulté mama bokilo ko maintenant niveau akanga toilette bakoko na yeba kota te c'est quoi ça et puis vraiment pas si souffrance comme ça ba to ridicule moko yo papa otiki bana obala de mwasi mususu bala mwasi abundi ndenge mama samra na mikumba na yo lokola ndenge soso ya mwasi abomba bana na masala bakomi ko za position yo siko koto yo ozolandela esali pasi prophétie siko yo koto yo na mama oyo ya Kimbanteke ba perfectionner yango bake au-delà mama na lobino mobile na onda atinde ko nyoka swa yo kama kambuzo le kapena pona ni mobile atinde ko nyoka swa yo ono na lingi mbali wa lingi yo kufa po yepe abana ko bénéficier na bambongo mabala ndenge yo ozo bambongo mabala ya bana kuna bandeko esali pasi en tout cas to ko suka wapi na mokima baboye
Ah, Monzali Bonza. Tikana Fansa Monzali. Fondation Monzali Boza. Yaya Boza. Goku kuna salon munene fungami na Rosentenville. Biso toki na Rosentenville. Hilary et Saloon. Beauty Saloon. Na Hilary. Hey Beauty Saloon. Basalaka ba pédicure, ba manicure, so ke kudo na kala mola Rosentenville wana bino tuba na Rosentenville, salon ya VIP fungami wana mol na bino wana. Hilary Beauty Saloon. Merci na oyo tata boza sali pona bande ko Rosentenville. Tika pena fan sa manager Paul na Hilary Beauty Saloon. Merci. Na mama Natasha. Beauté de Vanzelu. Tozongi na lisolo. Tiza le chombo na yebi. Tchala se. Lokole. Lokole leli bande konalo ibo bola la te na mukalanda lisolo tina suka pour comprendre comment est-ce que babokilo bakoti mutema mabena kindoki, comment est-ce que papa bakomba bazokoma irresponsable. Na bi lokole otala kango yoko mokote. Ozana mutu kacha bluetooth bande ko tusuba yoka. Nanda ku papa mama benga na boyoka. Po epesa ba conseil. Mama la kimbanzeka bakisa mobile na yo abi yo fokufa po ya abana ko bénéficier na bana epesi pasi mais okokufa te. Basalisi mama Rose basalisi abandi ko bonga madame. D'abord na zongi moi sima. Qu'est-ce qui a fait que Maman Rose bande ko na benga e na kisasa? Maman Rose tellement passe bana ko leka, et comme elle que Maman Rose azomona souté. A comme moi aveugle. Le zaki processus si le mena liwa. Tenga komi na kisasa 2 semaines ya kozala aveugle. Mamana ya kobikola na kimbantseke ya comme ko bikisa ye muke te ya bana bongo ko bika. Traitement pe ya munganga. Bon, que ne pas munganga, maman a pu avoir ba pansement ti Maman Rose 2 semaines après le sousou abandi kozonga abandi koyoka moi bien. Na li boso na tolobaki moi na moka ya Maman Rose atikala kala kisasa. Bozo ba sousou de 5 semaines ngwana. Il s'est fait que moi na wana ainga bala siko. Écoutez que Maman Rose pe akomo ko moi bien, moi na epa linga bala, papa na epa wasabala azakala kisasa. Quand les alakas moi na linga bala papa siko fazala papa na pa yela kinzonzi basali kinzonzi makambo Maman Rose fazala ki papa na ebitu benga molimo mosantu to ba prière ya mama ana kuna ya kobikola to ndenge nini papa après kinzonzi makambo sa silisi abengi famille papa atubeli sans pour autant papa yeba ke ba yebi de ke yem to la mwasi na ene mwana bino mwasi na limbisa ye ezali yende mutu atindela ke nyoka aswaye po ya lembonga libala bana ibele alinga kiyepe mbala oyo aliambongo mwasa kufa poye abanu liambonga libala kaka ndenge mama wana akimbantseka lobaki asengi mwasi na ye bolimbisi epesi passe mariage peleki Maman Rose ba traitement akomo kuma siko Maman Rose akomi siko normal Maman Rose acha base na ye siko na Angola te na palanka siko eloko ne sali ke Maman Rose abenga biso na radio lokole masolo poto beta lisolo azo conseil bandeko mobile ya Maman Rose o sa bala déjà azo benga Maman Rose azo sayo saka mwasi nanga zo mama bana ngai yo ko bala te foza la ka ngai ndenge za yo okozonga so Angola te yo fotika la ka ao oza mwasi nanga liboso na asu na mwasi o la mwasi liboso o na jo za deuxième bureau po yo bano ke na Angola franchement Maman Rose a ibana ke na Angola abala na ete azape na mobilité mobala yebisi so ozongi kuna soki ba mwana ezongi lo susu etalinga ite siko Maman Rose azo kobanga alors binga base na ngeza na Angola ndaku na ngeza kuna siko mobali o alinga mbali na nga abenga mbala kala alinga na zonga te azo bondelanga na tikala gisasa awa pa yoka sango na zo mo loko est-ce que ko bondela wana eza sincère to se ya lukuta to alinga sanga na difficulté au saranati est-ce que soki nga na temutu makasi na zongi Angola akotinda susu nyoko ya koswanga ite bote la likambo yango siko Maman Rose asengi conseil na bandeko balandi ya radio
lokole masolo boyebisa ye asala nini azonga na ye Luanda a continuer vie na ye po asa bongi déjà de toutes les façons maman mobikolo mbikudi waso maman mbikudi asakolaki maman on te éviter baba ta makala simanzambe o asape azara maman prophétesse nzambe ya soto ya lokuta mais na nzela na ende maman ko zabikaki po maman na yebisi kende e ko sa solo ko mokoti azonga na yangola to ala na maloba ya mobali na yakala azonga te azala comme état premier bureau moi je suis à Sika azala deuxième bureau donc lokole lelo esuki wana bo pesa conseil mama Rosa to mama Rose asala nini lisolo to beti zaki en cheval na Angola na Congo mama Rose na Angola zaki na Palanka na Kisasa ane ko fa na commune na Ngiringiri na veni Kwilu biso a to beta ka ba histoire vrai lokole lisolo ya lelo esuki wana ndeko azali na lisolo alinya beta lisolo to beta lisolo na ye po édifier bana na nzambe to arranger communauté congolaise surtout ya libanda to comment vivre na mbutu benga biso bandeko mingi baka tsama so to beta za lukuta te zali ba histoire vraie so ki na komeli yo te o kansa lukuta mais so ke komeli yo o comprendre que masolo solo bo benga biso na plus 27 67 64 320 85 plus 27 67 64 320 85 bokozwa ngai moko votre humble serviteur Fiston Pelin de Tate Asedek journaliste ya Tongo na Djobour commandant Anderson de Djobour yo yebi bino bakambi ya communauté mbote sikozali mbote na bakambi ya communauté nyo surtout ya Afrique en général bana mboka ba Janvier Bengo boza ebele ba président Aîné Ernest ba président Mingiedi boza ebele mbote na bino surtout tokutani lobby pona numéro mususu ya radio Lokole chap chap e chara Lokole